Est-ce que ça na complot moko ou bien réunion moko tozala sala ke fali afandi awa ke na fandi awa maniki afandi awa complot o tozala ko sala o maniki awa bimisa est-ce que zali Karina za abula o lelo que musicien nyonso nyata nyonga fina mabele na sansi nyonso lelo yebisaka ke manike ndi akoya na langage ya sika oyo koleka oyo basaka sola basali oyo koleka oyo bakarini basala oyo koleka oyo bamusicien baloba na bapremière soin na badeuxième soin mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyebake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste mino ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate yo boya lelo oboya fali olobinga na okata relation na fali po azolimbisa Karine wana seke yo lingaka fali te degré ya kindumba Karine asala na Kinshasa est-ce que asala kindumba o toko comparer na moi ça Vincent bien na moi ça Frank mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondisio nyonso mpo na kopema na elenge nyonso yangoyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette engai ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia mai ebimaka ntango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie eloko nyonso yo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune na Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui tenga na boya rande sko kokotisa tenga na sukaka likolo na sukaka likolo na meme na quiz na kosimba na nga parti nyonso mais nga na kotaka na profondeur te azalaki olinga tosala biloko ya bongo nga nde nazalaka boya nanga ata tire lango tira te nasala ngo te Personne m'a pour le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Fali à on va te là qui a un donc malambo qui me bien.
This is London. This is London City. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djonga de, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de, weekend, boza deja ya kosepela, po awa, ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosaka kanate oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutakonde ko palola awa boko sentir betu e ba ou différence yena tala mone namira ya nani chez Djonga de. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Merci, ma fidèle internaute, Yafim Mounafim News. Un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne. Nakoba Naboete, sans pour autant, Naza Congolais, n'a souhaité. Joyeux anniversaire, na président Félix Antoine Tshisekedi. Joyeux anniversaire, pourquoi pas aussi, na Fabrigas Maestro. Ouakoksi, 34 ans, mon Kolalelo, le 13 juin 2021. Banakin, Banapoto, Bana le monde entier. Internet, les pas sous Kamakati parce que. Affaire Karine Mokonzi Pembe n'y a fallu pour papier na katia est victime. N'assure que affaire continue et allait toujours copier là. Batumisu baza contre Batumisu baza pour. Donc tout le monde a vraiment affaire ya Karine Mokonzi et lobby Batu belé. Je suis avec Ken Makizembe on a bien invité spécial ya Peggy Titan le Parallèle France 24. Yeto Romekato Solanae, merci na ma Paulina Lumumba RDC Monde. Merci aussi na artiste Roméo Poutou, artiste incontestable depuis les États-Unis. Déjà Ken Piana Makizembe, bon dimanche à toi. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour Peggy Tita, bonjour maman Side Jiman Pata, maman Pasteur. Bonjour prophète Emmanuel Dodi. Ba Franchinio son appelle si bango bambote. Prophète Moïse Kabodi na pesi bambote, na pesi bambote na basali Nzambe nyonso bakolanda biso partout à travers le monde. Ken Piana, merci beaucoup. Kokutana dimanche à Lelo. Vraiment, affaire ya Karine Mokonzi na sirto solo moi Mikolo Belinga na yo awa. Mais au côté vraiment na profondeur. Mais l'autre zomo na kati ya internet. Affaire ya Karine Mokonzi to mona gi déjà ba propos teni ya Nikonabiso Vincent Toulouse. Ndenge déjà détesta qui tout le monde a bande comme ça jusque là ils ont continué. Mais Ken Piana c'est comme si ozo ces termes kasi affaire ya Karine Mokonzi na yebité batumsu baloba ke Ken P na Karine Mokonzi ba yo kana raté ba na guerre froide mais na mon ozo kipé en moté ndenge yo poza la rana ya fali pour pas kipaka kokolo okiparaka rafimbu na fimbu na yo. Donc makambo ya Karine Mokonzi ndenge zo kembi. Est-ce que tokokoma tokokoma te? Merci Tita, na oyebisa bandeko nyonso tu o bazolanda biso na moni division ekoti. Batumsu baza pour Karine Mokonzi aya peut-être pembeni ya fali batumsu baza contre ngana loba pona nga naza pour Karine aya pembeni ya masola fali parce que lelo na vie mais balobi pardon eza puissance ezo libérer o libéraka lelo yebisanga te ke ndenge Karine Mokonzi asala ba émission ya kosenga fali pardon lelo na vie soki bozala na mutu problème mutu wana soki asengi pardon même na miso Nzambe atio déjà makala moto na mutu
lelo à travers Karine Mokonzi Fali pupa basalaki complot oyo elingaki et détruire nyonso ya Fali oyo elingaki et détruire même vie ya Fali mais grâce ya Karine nde aye ko révéler Fali que eza na complicité moko ezoleka oyo ko siliso carrière oyo ko memo même na liwa soki grâce à Karine te nde ti lelo Fali azaka na ignorance soki mutu asali arti ya bongo arti oyo sauve Fali yango tokumisaka me ngai nakozala pour mutu ya bongo parce que bato bakozala contre Karine baza bato balingaka Fali na motema te baa bato balingaka Fali par sentiment mutu alingaka pena Fali amour ya sans intérêt akoboya jamais Karine par rapport à acte ya munene o Karine ya sali et surtout pour na ba rappel Ken Pia zela na signalé onano to se rappeler na moment ba guerre nga lobaka opération kanga mobi bongo lisa motema na lobaka bango nyonso tout bakokumisa kombo ya Fali un jour est-ce que boyebi yango na bandeko bazolanda biso très bien et to benga Fali numéro 1 Mutabanda kombo numéro 1 wana ezaki kandeko na biso Karine. Karine azo clasher les Fali azalaki ko ignorer bandeko ba artiste oyo azala ko sala na bango par ignorance azolo babi ngande na boy nga ndenge na dembela numéro 1 nga na numéro 1 anet nga fana dembela ka guerre na numéro 1 ya musique. Ezalaki déjà azo expliquer bato azo sala na bango ke numéro 1 na bino eza mutu o bino bozwaka diverse mutu abana marketing na numéro 1 ezala Karine Mokonzi malgré azo finga mais azala lo babi nga na sala ka guerre kaka na ba numéro 1 ponga pe na numéro 1 est-ce que vous allez comprendre quelque part que Karine azala pe ça peut Fali ba valeur depuis série azo finga Fali wana ya balobi ki affaire ya complot déjà bande ko yoka na bango déjà depuis kala bato ya bureau ya Fali na Karine Mokonzi yango lelo pe ba vérité bimi ke Fali mutatinda Karine na poto yango Karine maintenant ebiso wana c'est faut parce que yo mutu tozana awa yo ndo salela Karine dossier à Russie oui kasi soki lelo Karine azalaka na poto bon na lobaka parce que za makambo bolinga lobate soki lelo Karine azalaka na poto ndeko na onda salela dossier yo ndo ela copy Karine azala budeti ke tita tika kwa mbrienga yo masolo zo elanga na ndimite esa yo ndo ela dossier te emso bato place bato bala ndaso mso na kosa yo ela Karine dossier boke bosali dossier makambo nyonso ozi passeport à Karine ti yo mto yazwa Karine pobo kini na ambassade ya Russie siko oyebisanga est-ce que même héritier place que Karine azala sala héritier ba que Karine azala démarche mo boya ke Russie même yemo Karine azala na boule ya osala démarche ya Russie yondo ela copie siko Karine a ke Russie à partir à Russie nde copie ya ressemblance ye basera na biso ba Miriam Iwetende ba beti ba copie wana siko lelo to pakola Fali to pese histoire mo boyo mutuna makolezate en tout cas tayo moko to pesa Fali onero yo ayebile Karine abandaka démarche te lo côté parce que yoku tu temo killer yoku to tu nanga question wana déjà na mona émission c'est comme mango terre à terre pour yo e histoire yondo sala Karine ko marisi donc ti Karine azara lelo na poto na ser mutema ne ayebi quelque part que pegi tita mutayelanga copie oyo donc soki na kosa Karine sa l'émission ya contredire que mutayela copie yo kende risi ezala yo pegi tita c'est ça. Ken Pia na Makizembe, merci parce que wana ezaki kaka ndenge toyoka ki non il faut éclaircir bato copie yango oyaka na ndenge ni n'est pas Karine te wana to non il faut non to sola ndeni non to sola te c'est que ça masolo lokuta il faut éclaircir bato mais éclaircir bato parce que ça déjà les solo ebetama que falinda mema e poto en police yo expliquer na no bato pe eza émission expliquer bato oyela ka copie yango ndeni ngape na zo okazo koyoka ngam na yeke pas Karine Mokonzi la bara c'est expliqué parce que Karine azaki na Tunisie autaki Algérie ado dutenga na bisi Karine nga na zone di mayo ko mapoto donc na yeki na Karine na cop azaki kuna ba doute makasi mais lelo na azaki na besoin Karine ko mapoto lelo Karine ko mapoto donc azaki pe jouer na non c'est un peu ça c'est ça Ken Piana to so la siko Vincent na Karine ba owelela ni pembe ni kaka ya Fali to za ba hypocrite
Bon, Vincent na Karine ban eloko ba wela te, Vincent pe azana intérêt moko te azoluka pembeni ya Fally. Karine pe azana intérêt moko te azoluka pembeni ya Fally, bango nyonso ba soutenir artiste, mais bango mibale bazana ba raison na bango oyo ezosala ke bayokana te parce que Vincent pe apesa ba raison lobi Karine azwi pe te mulai ya kofinga Fally pupa. Lobi ke Vincent soki to compter parmi ba journalistes ba soutenir Fally pour na carrière na ye, Vincent pe azana kati. Donc chaque mutu azana ba raison o ezo pousser alba ba propos ko lo banga ko condamner Vincent pe te ndenga teleme la Karine azape na raison. Mais ngai pe na ko zala na ko kota na ba sentiment pe ya Vincent te. Nga na hotela ka le fait kaka ya ko bimisa complot o ngai resalema. Kabalo ngai resalema pona Fally. Karine Mokonzi azwango etalango mokili moimbe moni nga kote wana nde nakolo ba Karine ba oya pe bo kitele mitema bo limbisa parce que lelo pe so to perda kisko artiste ngo siko so to perda ke to nga to gagner sko ni monte ke biso to nga to perdre star amunene bongo mais Karine pas sauver biso c'est normal ba limbisa ya tena pona art sale na batumso ne ba mona ki fiston coloqué vraiment a confirmé que Karine Mokonzi a confirmé te menenga lobaki ke Karine aza mutu o elekaki si elekaki mais talaka eloko yozo lobaki ya complot wana o elekana ki mais batumso ba mona ki fiston coloqué ninga zotanga kumbo Karine c'est comme si au PC espace na est victime. Non, ba biso pe toza ba problème série mo bona ba ve na biso ba quadre. Kofi Olomide. Et comment à niveau tia kangisanga na kena makala. Ezalaka entre conflit na Zakari biso pe to kotaka to manka pe vie grave. Et comment il peut maman pe Kofi limbisanga peti. Lelo soki Fally pa limbisa Karine. Na bo yango pourquoi? Pourquoi ba to bazo accepter kaka ba Kofi Olomide ba limbisa ka ba biso pe to boya ba Fally ba limbisa ba tumususu. Fally aza humain, aza être humain. Un jour père otika mokilo akokufa ke pa Nzambe. Ezala te ke Fally amona lifelo po aboyaka kolimbisa Karine o asenga pardon, Karine a sauvé na complicité o ngai meme na liwa. Na mokili balimbisa kaka, mabeza la na mokili partout, balimbisa kaka. Balimbisa kaka Karine aza petite sœur na ye, baza bango nyonso ba congolais. Cabinet HD conseil. Soki ozali na eloko esengeli obongisa ekoma joli kitoko pe ezwa valeur to pe ozali na terrain ya kotonga eloko oyo lingi na ville province ya Kinshasa to na République démocratique du Congo oyebi te place nini okobanda pe place nini okosukisa. Cabinet HD conseil oyo eye pona kopesa yo solution pe kimia na ba problème tout oyo ozanango. Cabinet HD conseil yango nde ezali ko garantir respect ya contrat na professionnalisme pena suivi ya mosala oyo esengeli na ndenge ya defote. Ozotuna nga soki bazali wapi? Adresse ezakaka se moko awa na Paris na mboka ya France na adresse oyo 33 rue Colonel Pierre Avia 750 15e arrondissement. Tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo +33 6 62 81 65 49. Cabinet HD conseil ezali wana pona misala na yo pe pona kobungisa nyonso oya yo ezalaki ya kubeba. Oyoki omoni ondimi yango yo c'est naturel. Garde bandi na yo toujours. Ngapo nanga vrai fanatique ya Fally, vrai ya Fally poupa ako sambrier te soki Fally alimbisi peut-être Karine. Yo boya lelo obo ya Fally olobinga na okata relation na Fally po azolimbisa Karine wana seke yo linga Fally te biso ko to besoin bato bafinga Fally wana ba changer maloba bakoma pour Fally to koma ebele union fait la force soki ba biso moko kaka to laksa to linga Fally to soutenir Fally mais to soutenir Fally to linga bato ya ofinga Fally bazala kaka ebele maintenant wana to soutenir Fally te. Wana komi ba guerre moko boy peut-être ba guerre mo politique to yo kana ke bino koto bofinga biso koto to répondre ka bino poto se retrouver na guerre vraiment to alinga Fally a sepela te ke amona ka batu mo ba finga Fally a sepela batu wana nde ba changer langage
Pourquoi biso to changer langage te to koma batu ya batu wana? Batu ya kuna ba changer langage ba koma batu ya fali. Mais faut to sepela to ya batu wana. Soki to bo ya batu wana c'est que wana biso nde toza la base ya intoxication ya bato ba finga ka fali. C'est que biso to sepela ka ndenge ba finga ka fali. Et tant que la vrai ya fali façon na linga fali. Non, c'est pas la bateau, va finir à Fali, on a celui ben à Fali. Nga na yamba bango très bien. Na yamba bango penam na muté mamoko. Na yamba bango très bien. Ken ngana tout nouvellement question mouvement très important. Karine Mokonzi Magé ba benga ke solo mabe, mais azana Kinshasa awa. To ana mona ba vidéo Ken piano zoli na Karine. Tout monde appelle Vincent Toulouse, biso ba pegi titan lo banga mona témoin killer. Les lotis dans internet c'est grâce à Fiona. Mais tant Karine a commis na poto to moni ba retour ezebele. Karine paida ba te bela popisa pe ba te belo ba sala ba site le to ba vérité. Mais pourquoi quand tant ka commis R ya fali Karine Mokonzi ngo retour à l'expéditeur car ya yemoko. Et ça pour nani? Retour à l'expéditeur en latino. Kasi que ezongeli ka yemoko. Parce que Karine azaga na kina bane ko liana ba manike. Azana Karine Vincent Toulouse style là comme na site bana au monde na site ne comme azara na Karine. Ba Franck Stéma bato belé mais Karine Mokonzi ba ebika ke azalaka mutu mabe afinga ka batu lelo skota ngoye pembeni ya fali ba retour mais batu wana o lelo ba mabe ya Karine bazala ensemble hein? Non Peggy il faut pas que lo ba biloko bongo moni muto akabaka opesi na gauche droite goye barate ya bobeta ba masolo msusu azao lia azao sa soni batu azao ya lia soki ndeni bosola ka mabe parce que lelo ekozala synonyme te ke soki bato mo baya na ndako na yo opesa bango ata mai ya komela ekoma nzembo tout ça bato basala basite nde na Congo bango nde bato bafula Karine parce que Karine azalaki na site te Karine nde fa azala reconnaissant ya bandeko bazalaki na basite parce que lelo Karine azwi ampleur ya makasi tozwi neti na Congo mikili site ya Congo mikili Karine ayo zo ba ampleur à makasi na site ya ndeko na so Tracy Mbelenga. Da bangonde ba fulaye, bangonde batu o Karine akopesa mingi merci. Est-ce que ba pesa mutu merci ka fufo lia ki est-ce que na sens. Karine ba pesi succès na maboko na ba site na bango. Siko, bino bolingi basani. Ba nga na tikala mona place Karine asala bolamu moko soki ya danger pas Vincent. Na tikala mona bolamu wana te. Botika ko inventer batu ko sala batu promotion moko inutile que ya sala boya non toke na makambo eza logique yo leo kota masolomo terre à terre que Vincent lia ke pas Karine bon et pas Vincent ba so proviseuse à la tête nga ko te salinga pasi ndeko na Karine quelque soit ba polémique ndenge nini yo ko finga mwasi ya Vincent et sala nga pasi kota là ozo finga mwasi ya Vincent sala nga pasi mingi basi na biso basalaka basalaka na internet ite botika kozwa basi na biso na moni ofinga mwasi ya Vincent ozina mwasi ya Franck Stéma bon nga bafinga mwasi na nga mwasi na nga comprena déjà eza bosala tosalaka yanga comprenaka mais là c'est que emso mwasi ya Franck ya koka bashoki wana te mwasi ya Vincent pa koka bashoki wana te yo finga bango ke balokota bandumba soki ndede est-ce que Karine pena na degré ya kindumbo Karine ya sala na Kinshasa est-ce que sala kindumba o to ko comparer na mwasi ya Vincent bien na mwasi ya Franck Karine aza abula o lelo que musicien nyonso nyata nyonga fina mabele na sansi nyonso siko baloba pe yo poleka Ken Piano tenga na boya rande siko kokotisa pe bima Ken Piano tenga na sukaka likolo na sukaka likolo na meme na quiz na kosimba na nga parti nyonso mais nga na kotaka na profondeur te oh profondeur neti nini profondeur nga kota profondeur te totikala zipika drama wana Karine te azalaki olinga tosala biloko ya bongo nga nde nazalaka boya nanga ata tire lango tirate te nasala ngo te. Merci beaucoup Ken Piana Makizé, mais merci na Roméo Poutou, l'artiste incontestable. Toko tasuna masolo Maniké Ken Piana. Maniké souneli. Ken Piana Maniké vraiment respect. Dakar ni souté comme il souffle. Respect za total émission salité. Respect za respect za tout retourne d'abord na leader Fali Poupa, respect za souté. Pour n'araba makambu ya Karine officiellement coloqué bimisaki Maniké lobisie biloba loba alongoli d'abord respect parce que bureau ya Fali
d'abord ils ont mérité respect. D'abord de quel que soit Magamounio sur Mabi parce que Bangon doit représenter artiste. Bogol gata maïté. Avec un Pierre Makizeli. Est-ce que Maniké le batuma ba omona ke Maniké le bat ba pesi raison que Maniké blora milara parce que ba popo tenir azobi misara po na Karine. Parce que to omona ke bat basé belé na victime. Le lot to ba vérité. Midala Taylor na travail o ya salaki. Fali poupa. Le lot procès fali poupa za na besoin ya batu nyonso. Mais pourquoi zo zalakaka? C'est comme si soki mutu moko aye o asalaki mabeken na yebi ke yo yebaka sans sa pardon. Neti mutu loko nga pegi tita na faina yo. Siko pesa nga poser question na clair o kende musika trop. Question na nga poser. Oh là là. Maniké de John Azali ko déconner na kombo afali pe na kombo babiro. OK, merci. Merci pegi tita. Et quand musanga soki oye ko poser question Maniké pa na ngai. Parce que Maniké a ça la relation na film te. Évolution makambo Maniké biso toyeba ngo suti. Mais boza na relation ken pia. Toza na relation neti nini tokutana na Maniké wapi? Boyebani. Yoka toyebani na Maniké azase afasa awa. En tout cas coup de chapeau na ye apporta trop na film ba niveau makambo ya sala. Nanu bino bosali yango te na site oyo. En tout cas il faut pour reconnaître Maniké de John. Oui. Côté ana na ko dégrader te asala trop na film. Mais azosala lisusu na biso te. Ba question mususu soyi bwana ngo besoin ya retourna boke et pas Mike Lokamba. Boke ko sala émission na Mike soit Oluki mais déranger ba Warion. Na bi soit Oluki Maniké de John bo pesani rendez-vous bo sali émission na ye otuni ba question ya makambo lingi retourna ye parce que Maniké va dépendre na biso te. Soit au bengisi que non on a besoin na yamba yo kinde zala à l'aise sala na émission tout na ba question nyonso o ezo déranger parce que nga na répondre nini na place ya Maniké azala raso na bisote makamba zo sala ils ont engagé ngate maloba wa zoloba zela te maloba zo besoin engagé ngasko na nini ken pia na makisi na bi ezo engagé nga na nini asali na site na nga asali na biso ba poussa ni sisi pembeni Karine pembeni fali ou bien ko na victime ko sala o Karine na sala ki ye pas ko kota na évolution ken pia mais ko changer fali na nini fali auto finga ma awa na bana na mwasi ba oti ko déstabiliser ba oti ko sala ba campagne nyonso. Est-ce que équité c'est succès fali? Est-ce que c'est fali? Lelo yebisanga ke Maniké ndia ko ya na langage ya sika oyo kolega o basaka so la basali oyo kolega o ba Karine basala oyo kolega o ba Melissa baloba na ba première son na ba deuxième soin. Est-ce que quoi isa fali? Ezana eloko nini ya sika oyo Maniké ko ya loba oyo ko isa fali? Est-ce que ça na complot moko ou bien réunion moko tozala sala ke fali afandi awa ke na fandi awa Maniké afandi awa complot o tozala ko sala o Maniké ya bimisa est-ce que zali yazo déclarer ka des considérations zelana nute non wana ezokipe makambo na ye ezokipe ye moko nga considération fallait apesanga ba considération fallait apesanga mona na miso abatu amemanga ba jet privé fallait amonisanga ipoto po nga kenda poto grâce à F victime sous le cas où kati aselanga ba démarche nyonso eza honneur ya F victime ba pesanga nyonso o ba ko pesa nyonso o ba ko pesa ba pesa ngai lelo ezane secret mon côté o Maniké ya ko loba ke secret moko ezalaka o ya ko bimisa secret wana ezate parce que to tikala ko fanda réunion jamais to zalaka pe na close moko to betaka na fali te ke ngai Maniké fali tout so bien na biro to close ezalaka pe te to tikala pe ko tonga vie moko ya musique te ke o ndeza bo attaquer vie tel bo sala bo ezlo réunion bo mo sala ma pété na mona ya sika o bo bangela ke Maniké akoya ako bombarder akoloba ya min babanga ka soki bo yebi ke makambo bo to sala beta en coulisses peut-être Maniké oya bimisa un musu peut-être siko close ezate close ezate en plus zela en plus yo poser question fali nga na ya ko soutenir fali tant que ndeko nanga premièrement na tala ba bien fait ya Monique ba Maniké baza bato ba yo sala na fimbu eza idéologie nanga ken o système a fimbu eza biso tout marchaka na pitopal bino nyonso tout vrai soldat fimbu pourquoi ma vrai soldat il faut okotisa molimo ya fimbu ekoto na nzoto okotisa même idéologie même morale ya ken soko lati yango ba moko sali succès ko Maniké
alata nyonso oyo alata eza ba idéologie nanga ba conception nanga ke awa to tambola boyi ndenge to ana bitumba na Rwanda il faut to kota zone boy to tirer boye to attaquer boye eza idéologie nyonso ko ya oloba nyonso za selma awa za ba idéologie nanga ikaka ngamoko ke awa biso to aneti ba garder du temple ya fali pupa ke bien ko kota te soki obimi na gauche to attaquer on à droite obimi na droite to attaquer on à gauche ba stratégie tout ngane mutu nazala pesa toutes les stratégies so yebisanga sikoyo manike o bozobanga akoya koloba neti nini parce que o tout olobi olandi manike so ina Mike Lokamba ezaka ba grimace moko boye azo grimacer tout ça mais eloko moko eza nango te ya okoma tina niveau ke so Karina ye pembeni ya fali ekosopa Ken Piana nanga moko manike e so pa biso na ndeni nga mo na lobi nga azo ye moko manike nga lobi boye nga azo appuyer Karine aya pembeni ya fali parce que toi on a besoin ya ba élément toi on a besoin ba élément nga pona art o Karine ya salaki ya ko enregistrer ko bimisa complicité o complot o balinga basala contre Fali kabalo balinga ba tourner contre Fali vrai ya Fali il faut andi Karine parce que eza makambo boye batamaki eza masolo mo boye ba journaliste mso pe ba yokango basala ngo pe ba kabal basala ngo pe be émission ko déstabiliser Fali mais Karine mokonzi aboyi kokota na complicité place aboyi komona liwa ya Fali aboyi komona échec ya Fali muta bongo siko ngana okendo boye pourquoi soki pena na linga Fali ya solo na okendo boye akoya Karine pourquoi parce que art o Karine ya sali ezo poussenga déjà na ndima e soki peut-être ba bazalaki ba faux vrai ba komona na kasi na ndenge Karine yango pe azoya ne ba faux vrai ba komona na Ken Piana apaiser moi muke parce que lelo Manique de John bozo aga micro te ndeko na Mike pe na condamné onanu bozo aga micro te bo pesa ndeko na biso mwasi botike kaka aloba wa golo conseil pesa la avant émission parce que avant émission Manique a expliqué que ndenge na yebo na oloba boye père to beta continue na biso tout bo pesa ka pe moral moi toli que non au moni wana mutu na yo il faut doser il faut bandenga memela so yo journaliste ozo encourager bino boyamba kaka batu oyo oyebiki ayo bombarder Fali wane komaneti étiquette ya Mike bayebiki azala ko utiliser pe kabu ya bongo lelo pe peut-être ne kabu ya kepoto peut-être a remplacer kabu et pas Manique de John mais ezo sala bien te parce que eloko oyo Manique ya ko loba ya sika oyo peut-être ko sala échec ya Fali oh peut-être ba wario ba ko banga ke Manique soki a lobby ko yinda eloko eza nango te eloko wana eza nango de Manique a rotika la kaka ser kaka ya Fali ata lelo bomemi Manique na ko bunga obi ke conscience ya mutu pe sala kaka akofanda raisonner amona ke bandeko nanga ba memenga na berere Manique a kozongisa conscience na ye azong sera conscience bobi Manique fait très bien o manipuler le babo et sala boy boko beba na pe lobi akoya pe ko expliquer ba vérité que Mike inde mutu atindaki ngana lo babo atindaki ngana sala boy poto za ba nombre de vie ce n'est pas gentil mais masala nga Mike na obenga e to solola wana masananga ayoka o to solana et les canangos pepel. Merci beaucoup Ken Piana, merci na grand Warion Didier et Lenga. Ken Piana s'apaisait, mon Ken Mozaki un peu monté. Tout cela par rapport à 15 ans, il y a carrière, il y a fallu. Ou déjà, lobby déjà, bah Warion tout va fêter qui a 15 ans de succès sans vous partager dans le bon, non, le bah Fali depuis 2 semaines il est là. Hasard artiste a bêté la maboko parce que depuis abimisa album né à Liboso. Atikala bimisa album moko sala échec lelo Fali azaka likolo ya likolo donc ngana loba 15 ans na eza bilan eza vraiment costaud donc a continuer ka bongo na ba ne pezoya akendeka na ligo yo azala distraité a multiplier ka ba effort ndenge a multiplier ba effort na droit chemin a multiplier pe ba effort na ba Arsenal a multiplier ba effort na batokos na ba album tout Fali abimisi
multiplication ya baidée baeffort nyonso azalaka ndenge aza. Merci Ken Piano, on est à la fin déjà de notre émission. Je pense que Ken Piano a vraiment l'icolo makasi parce que tout va se pélernadio je sais pas de combien nasuka elo on ko ba na ba warion tout le monde entier na ba tout ba linga fali pour pas l'artiste international. Bon, ngana yebisaka ba warion ba s'inquiéter parce que na moi na ba commentaire ba tumsu oh manike wana sondeni ba s'inquiéter parce que eloko ezate oh bangisa mutu eloko ezate bon omoni lelo pe tout le monde comme a comme Lucas succès na si makombo ya Fali parce que ce qui maniki a apparaître pour le mabe peut-être ya Fali je pense et Rosalem sous batuka ndé ba pousser na limite que na volonté pena ya maniki akoka ko peser ba momoko bo soki andeni ni aya ko lobela frère na Fali Ipupa akoka ngo pété ezaka bakanda intoxication ba journaliste ndé bazo intoxiquer mais ndenge na yebeli manike ke aye abanda kokosela Fali makambo parce que wana ezala ya kokosela po secret moko ezati likopa moto sala ezati esko ba argument nini manike oya nango ya loba mabe pona frère na Fali oyo aida bango asala bango makambo ebele manike kutana ba souvenir ba souvenir ya makambo ebele beta masolo bababia lelo oya ko ignorer nyonso wana loba pona babia abeta masolo peut-être ya ba garantie akoya ko ignorer nyonso donc manike Fali Ipupa za frère na yo kolanda loinge ya batute kolanda pena loinge ya batute tala place bouti na Fali tala place toza lelo donc f victime za famille na yo parce que lelo to ebité nini ko la biso lobi to ebité ndenge ndeko na biso pe ya bova loba ngobila riva soignaka relation oyebite lobby nani akosunga yo donc Manique de John yebela parce que toyebite vie za mulai wana mwana awasala carrière musicale toyebite lobby avenir ezo réserver le biso makambo ebele c'est Apolline Lumumba RDC Monde apeso bambote Adel Joko Bagou danger Veluzo Mbata Sir Angel Moussoili Makizembe la personne bambote na yebité est-ce que Manique de John okoya osala Fali kaka ndenge osalaka mère na biso kokosela msu mama na biso makambuke abote bana papa na papa eloko wana peut-être esukaka pe famille tandis que mama na biso abota biso nyonso na papa moko abota biso na papa moko donc n'habité est-ce que koye la paix Fali même système n'habité na monde eloko ngo isala opasi na sala nga pasi parce que Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali a bato elaki yango donc makambo ekende bien Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.